na bino lisusu bino bat bolandaka site na biso moko congolokole.news.com na ye lisusu kosepela na bino mingi po Congolokole eza site na bino po ndenge boza wana bolanda Congolokole mingi boyebi ke epesaka bino information ya solo yango wana lelo toye lisusu komona na bandako na bino boyambi biso kaka toujours na esengo Congolokole ndenge ezana ezotambola Kinshasa mobimba Congo mobimba RDC mobimba koyeba azomona ba jeune ebele ba papa ebele ba mama ebele bazotambola na ville awa eza na cité bazotambola kosala ba commerce mike o ezopesa bango ba 100 francs donc oteka biloko 100 francs 50 francs 200 francs 500 francs rare siko zoteka bongo mwambongo ngo okangisa $100 mkolonini yango na Congolokole moni etamboli na kotuna ba mama ba papa soki moye ezali bakokokende kosala bilanga po bilanga ndenge ezana efutaka mboka na biso bapambola mabele na biso ya RDC nzamba bapambola mabele na biso dans sokoloni biloko ebimisaka mbuma ya kitoko pe mbuma ya malamu yango wana totuna population totuna bana mboka bamoni ndenge nini basala bilanga to basala te ou bien totambola kaka mbote mama mbote to remarquer na mboka na biso ba jeune ba mama ba papa bazotambola mingi misale ezate pona nini te tokokokende toke kosala bilanga yo moni boni omoni pana kosala bilanga eza na problème te mais sikoyo place nde oyo tokokozula mabele ya kosala pona tobokola bana mabele na biso moko ezali mesikoyo zala na mutu oya kokopesa ko esika nyoso kokende oluka place osala oyo kaka opesa autant bo oza na mbongo te na mama ana sikoyo yango to mipesa kaka na msala kotambola kaka koluka vite futa mina vaga bana kolesa bana sikoyo ba bonbon oyo ozoteka biso oyo ba bonbon oyo esungaka nini pona nzomono ezebele awa ozoteka mususu eza ya tangawisi mususu eza so ya nini awa expliquer biso na ba bonbon esungaka yo po esala vi kolia ya bana ubio kokofutela ndaku po bonbon moko ozoteka ngo 100 francs siko na 100 francs ozoteka wana ekosunga ofutela ndaku bio lesa mwana ou bien moi ofutela mwana classe. Oui, esungaka nga makasi de po banana banda bombo oyo banana 2007 ti lelo nazo continue nkamba na nga salaka te et puis azana problème ya misu yango to nazo luka moyen nyonso tu to luka moi 100 fois to kokisanga na bana poto salisa papa misu abana pe ko bima. Mais pour la nuit, te boko kene mboka, boke sa bilanga po kuna so sa bilanga ko te kamba moko mabso zimbongo ebele $200 $300 et ko sunga papa pour na traitement nae. Bon, azali muti ya compagnie ya Daipen na moma oyo nana bandi musala te. O bazozela papa kabila al bongisa makamu na bango ya musala po babana kofuta bango et pour ba continuer musala. Ye eloko 25 na ndako pana problème ya misu ndisi abanda msala omoni problème nango mende babombo oyo esungaka ngai pona kubokola bana na bakoko na ngai esungaka ngai kubokola bakoko na ngai na bana bon babombo oyo ezali ya hémorroïde ezali bombo moko eya depuis 2007 ezo traité maladie hémorroïde eutaka wapi eutaka Brazza eza bombo eutaka Mali mais ekitelaka nzela Brazza ezali esungaka pe bana SS pona maladie ya Mali oya mikuwa esokolaka misu masuba hémorroïde zomona yango wana nakangama na koteka babombo nanga oyo mais esesurazaka ngai na problème ya ndapo ndaku na bino moko bebo futela par jour koko teka combien? Bon, ce qui me colonne est tambol nango bien par jour na ko teka même 2 paquets 3 paquets. Pour na paquet moko na sombango 4500. Na 4500 na ezaka 150 pièces. Na 150 pièces wana ekoko bimselanga ta 10 000 15 000 na paquet moko c'est teka mi bien. Yango na kangama na mombongo na nga oyo
nalinga soko changer mon bon musuite. Mais siko bilanga mo sala ezate. En tout cas, bilanga depuis na longwa na ba Congo banda bomwana ti lelo na sala bilanga te. Okokate pour mabele ba Congo eza mabele oyo ezolesa Kinshasa mobimba a. Oui, mabele wana eza ya biso moko ezolesa biso ba grande scène nga bazali. O basalaka pe batindelaka ngai pe ngape na tindaka bazosala be chance na biloko nga nazoteka awa. Merci maman. Awa na plateau bateke misala ezebeli. Talaka kaka sikoyo mama na ngai. Passe eleki na mboka tozo vivre malamu te. Surtout nde bozo kanga biso na ville talanga vivre mama boy. Bana nga kufa tikini na bana 6 nazo telenga na kaka boy. Lobi bakangi ngai. Lelo bakangi ngai. Ate atiki ya okende mboka ngo na kozwa ndenge ni. Mais kokende ka mboka te bilango koko sa ata na njili ata na masina wana na mona kote ya André Motor ezaka liboso na koma mona bakoma osaba bilanga na okoko sa na mwa mukala na yo mwa nini poso ko teki mwa 5 kosunga te mama bonga po yebani makamunyo se komo senga connaissance soko yebani ba cheyo kuna bakomi okombo na te pa ba chinois kuna kote angwele soko za $100 to ko zwa bilanga te kuna ndenge ezali na bilanga ezobota ezosala mboka tozotonga mboka eza malamu eza mabete tozoluka kaka misala ngo ata ya maboko tosala. Mais siko ndenge nga pe na moni a ozoteka bitabe nde ozoteka bitabe bo est-ce que mbongo wana ekosunga yo ofutela ngo ndako olesa biso bana obi olesa bakoko bien ndenge nini mama simba te mama naza bana 6 kwa koko mibale mobala azate moi 10 fois nazozwa nokoka nalesa nafuta ndako nasala bo ezosimba ka te ezosimba te mama nga mama abino nazonyoko mapenza ndengo mona nga wana moya kusala treme ezate moya ezate yaya. Mais malamu ok atake ke par oseno bilanga po bilanga efutaka osali omona efuti omona lobi okoko sala eloka munene pe okomi mutu munene eza bongo misala yango nazoba ya maboko fuko yebana na bato bakonzi akuna bapesa ebilanga fo futa mbongo kende yebana na fumu boya pesa elanga na yo sala fo futa mbongo ana ya mukeke fonza basa ti likolo pozwa yo sala bilanga. Merci maman. Problème est que tu as bilanga mais place ya bilanga et place nanu o koko sa bilanga yati avant osomba place il faut za na mbongo ebele ba ba kanga de ba place donc pour libérer ça moi ata moi mukala izati ya linga kako apesi mbongo avant kopesa place. Est-ce que ndenge ozoteka biloko na o est-ce que mbongo wana soko teki okozo ata mwa $100 est-ce que okokata $100 na mbongo ozote biloko ozote eko kande nini na Kinshasa mbongo na biso ya valeur te o okanyi mwa 15,000 siko kolata na makamba kolia eko kande mais siko 15,000 wana okoke somba ata mokala te place mo bozoteka mwa mabele ya mokala posa ata bilanga po bilanga soko sali yango okokozwa ata mwa mokala wana mwa 500 mwa $1,000 Oko ça peut faire mususu donc donc ça est bilanga tête 2 ou 3 fois des mikala oteki oko ça peut mon bon ebele o ça peut mon bon mususu ya mune peut comme homme d'affaires. Maman wana siko telaka biso nde to abu na oje une semaine avant lata siko wana bilanga ne ba 3 jours 4 jours ou bien 2 semaines ndeti ndunda ba 2 semaines 3 semaines siko na 3 semaines na noze la ga ti ko lato bien ti olia so kangi mutema ozoteka ba 100 francs oteka ba 100 francs koka $50 10,000 mukoni $100 koka dans 3 mois 4 mois. Bon 3 mois dans 4 mois, on a 3 semaines. Au sali oloni ndunda 3 semaines au lien ndunda. Au teki ba mukala ana et sali ata 200 300 400. Na o yo poko ça $100 au sali ata 2 mois 3 mois 4 mois teko selote. Ke bilanga et futa ke ça bien. Bolu ga biso ba place poto sala ngoti. To boya tiens. Merci. Neti ngana koko sala bilanga te na botami na kata kisasa na meteki na kata kisasa bana na bokoli bango na mumbongo mendenge to ko vivre mikolo mwa te ko kanga biso to zoteka te loko te tina pokwa to ko zonga kaka ndenge wan to komi penza na passe mwa te bato ba mesana bilanga bango nde ba ko sala bilanga me biso okendo ko bandelo ko kufa te na bambulo to komi nango
okufa te. Siko ndenge ozoteka tangawisi na oyo namoni ke biso tokoli pe kaka na mbongo oyo. Ka ndenge ozoteka tangawisi oyo, est-ce que okokoka kokangisa $100 na mukolo ou bien dans 3 semaines po bilanga soko loni ndunda 3 semaines ndunda ekoli oteki pe ozwi mwa 200 mwa 300. Est-ce que oyo nde ozoteka bo po kangisa mbongo osa combien de temps? Ndunda po kozela te. Okozela pe mikolo ebele ti ekola. Mena oyo tana teki ka mwa 3000 ka mwa 2000 bana pe balema tembele. Mena ndunda pe na kozela kaka nyonso ezaka mbongo. Est-ce que 3000 wana ekokoka otangisela biso ofutela ndaku papa lia ou bien ndengini? Ekokaka nango te tozo vivre ka ndenge wana. Ekokaka te. Po moye te na basoda ndenge bazokanga biso surtout mikolo oyo moye te tokomi na pasi penza. Pasi eleki. Ata to yalaka na pasi me ya turu eleki. Merci maman. Merci maman. Yo moni boni. En tout cas, pour la idée wana eza bien, pour na mboka na biso ndenge eza boye. Ata bakonzi bamo bayebi mosala bilanga ina nde source ya avenir ya mutu. Nyoto salaka eza pour la libumu. Bo libumu eutaka nini eza kwa kolia il faut bilanga. Ko sala bilanga za mabete, il faut to sala bilanga. Eza malamu. Pour développer mboka na biso. Ba pays mingi ezali awa zo développement grâce na bilanga. Ba pays ba Chine ba nini ba zo développement grâce na bilanga. Mais peut-être biso to négligeaka bilanga eza malamu te. Bilanga eza c'est très bon to sala bilanga. Mais biso ba mususu kwa to za mwa ba misala mususu to sala wa to zo ande ta ya sala bilanga te mais ndeti musala nini ozo sala pona moni ovandi ndeti musala nini ozo sala sécurité biso za bato ya sécurité ya ba biso to zo kengela balabala oyo na parking ya bandi na moi ba futaka bino bien. En tout cas il a ko futa bien te mais to lukaka mwa matembele on to lobike to lukaka matembele mona mais di futi pende ya bien ezate na matembele soke monani de préférence malamu pona nga na olinga kuto sala bilanga po bilanga ndenge zana okoko sala bilanga osala bilanga ta moko mais okoteka biloko oyo bimina na bilanga na o mone ko bimina ta ba $500 ba $1000 okoko changer pe mombongo okosa ba faire mususu ke oyo sa musala o ya sécurité bazo futa o mususu $100 ou bien $80. eza malamu pona ozongela ko sala bilanga mais bon, ba mususu pe ba message na bilanga te to éviter ne to sala bilanga wa biso to botami wa peut-être to botami na ville to yimaka ma bilanga te za pesa biso mo passe ya sala bilanga mais sinon te za mosala mo malamu eza idée ya bien pour na sala bilanga mais ba mususu pe ba botama so ndeto ke ndeto na ba selemba o ba bumbu kuna na kati ndeto na njili dans njili brasserie wala baza pe kana Kinshasa ba botami ba ebi mboka te mais basala pe bilanga. Est-ce que ça m'a bé? Ça m'a bêté, ça effort, bon, ça malamu pour ça bilanga. Sinon te bilanga penda en tout cas à 100% ça malamu. Ça malamu source en bois la biso en tout cas ton négligence là quoi na bilanga ko sala mais il faut il a payé effort payer à l'état à privilégier batu pour la makameta bilanga. Pour ça l'état a payé sa valeur te ozomo batazo mo reda musala moko très reculé ça tout ça bon il fallait l'état peut s'en valeur on batoni bon mais ça on a bilanga zo musamo ya pamba ou beso nini meilleur que bilanga eza musamo malam faut ça la bilanga. Bon, merci pour la parole. Bilanga penza na kokosa bilanga te pour naza jeune fille, nazu diplôme, musa les athées et on to se débrouiller kaka moi ba libanais mike to luka moyen de vivre la vie. Et ça te ken âge bilanga ça par rapport à âge na âge. Ba mama bilanga na zaki ke na mboko ba za batu dia ba salaka. Biso to botem na kin, to ça normalement mentalité kin. Jamais na ko kozwa bo jeunesse na ngana ke ko sala bilanga. Non, kokate mais trop c'est ngabati so ba misala mike biso ba jeune fille to soit diplôme to ki atamo ko travailler za ta moi bien par rapport de totambo na moi makasi bo en tout cas ça bien tete ba tentire koma siko ndenge ozo te kawana est-ce que na mboka pe ba jeune ndeti yo basala ka bilanga ba bénéfice ka pe ba zo ka pe moi quelque chose oyo ko sunga ba famille na bango ou bien ye moko pe. Ah bon, namboka, ou bien namboka. Namboka, ata namboka te, ata awa so kende tabanjili kuna na kati kuna eza peka Kinshasa. Au moins ba jeune mususu pe bazo sa bilanga mais misala ezate amoni ke non, misala comme namboka ezate moyena vandara. Namboka na kenda kutambo pamba ezate mais na préféré asene bilanga. Est-ce que ça m'a bien? Et pour na kokate bilanga pesa milanga te. Pour na pe na kokate bilanga na kubuka. Tano no bela klimo ebomanga bo su bilanga na komi kokote yaya.
te bilanga na okoka te malamu ka totravaille so toke na Vodacom ebengi so totravaille bachinois babengi so totravaille moi $100 moi 70 tovivre. Est-ce que moi quelque chose moi $100 $70 est-ce que zo sunga yo na ba besoin na mike mike pour moi c'est azara cher moi c'est un mbongo fo misala est-ce que sunga yo ce qu'on sande ni ya po bilanga soko sali bilanga donc au côté kata ba 500 ba $600 qui otambolaka ba otekaka bafuta ko ba 50 ba 70 mo teke o mo teke bilanga pa fo sala ngwe fo mbongo bilanga po te mesenga mbongo bon nga penda na okokosa bilanga te lokuta mabete na okokati on faut que na ba mamodi aba kuba ba sa bilanga po na nga na okete mais na osenga ka misale fo kota to sala bien to mo diplôme na yo ko lukata mo plus bozo sala boeza bien te to tambo ba extra force ba chinois to ke na côté que la bango to sa valeur soutien na mboka na biso donc ba comme na valeur ko le kabiso mo te ke biso ba congolais ba se kabiso. Merci chérie. Tokomi na suka ya reportage na biso napesi merci na mama Gidi Bisengo ye mutazu ba image o napesi merci na Patrick Nsala yende muto a monter yango napesi merci na mwana na biso bébé na biso junior na biso Eli napesi mbote stagiaire na biso ya sika bébé na biso bo mona e na site kalate kaka lelo bo mona e napesi mbote Eli bo mona e azana moi mkie junior na biso to préparer biso to préparer kaka mama qui dit la kocha kaka a kocha kaka la persi merci à trop na bino ba internet nyoso o bolanda ka Congo Lokole News misala bilanga eza malamu lelo oyo soki ba mboka ebele na Afrique bien na poto etongama po pona musala bilanga ba négligent yango te awa kubilanga kuti batengela yango classe au moins aussi na campus na iniki na agronomie ezali po na bilanga mena kamwa ana RDC muto linga préféré ateke loka 100 francs ateka eloka 500 francs ya 200 francs 50 francs au kokisa mbongo mkolonini kwa sombata lopangu ou bien atangisa bana yango zo mona bana ebele bazokoma ba shege na balabala ba msuba okoma ba voye po na nini batu balingi komi zongisa te donc mobuta ba ke authenticité donc balingi komi zongisa te ke non basala bilanga bazonga tana bamboka ubeka na ville na biso ya Kinshasa awa na ba plateau ba teke na nzela ba Congo mabele ezala ngo yo fele mutako kende kuna okay obsali obetina moi libanga no na kino zimwa quelque chose oko kende kuna futi transport zimwa mabele e kasi mabele so okay kuna posa bilanga écoutez combien ezelo kamuke ya mwana zo sa ba papa ba mama ba jeune bozana nzoto makasi era ngoyo kende na ozamba kota na ozamba sala mwa bilanga na yo sa mwa bilanga na yo ebetu mwa mbuma no mwa ya bien oye osala mwa commerce na yo osala pe changer pe commerce ke ba mona ko ba biloko ba 100 francs ba 200 francs osa na one elote na pesi mbote bele na Christian Dis number 1 lelo eza lelo botuna nini non joyeux anniversaire petite sœur propre Laetitia Bisengo. Joyeux anniversaire. Eza journée ya mbota malek nangala mona ka na tonga. Joyeux anniversaire petite sœur propre Laetitia Bisengo. Rendez-vous et pas grande sœur propre Gidi Bisengo na revue de presse. Le laza journée petit nanga vanda tati minuit au monango. Au monde on appelle ça ba bisou belé journée belé mbota maela munza ba pambola o abakso su ba mbule belé tala kando za kamwa la botos na pesi mbote belé na bosanité Dieu donne ndisu Fleury Balé Komboso pour l'ambassadeur ba benga ko papa le kabana na Londres na pesi bino nyoso mbote David Olito Fabrice Malista na pesi bino nyoso mbote to monani balasima na émission mususu merci. Thank you.